Bonjour, bonsoir, c'est bel et bien votre humble servante Dolia Kambi. Kandé Bakabos a toujours branché dans la personnalité TV, Bokos a toujours informé, News Morote Kolekabino, Dolia Kambi a quitté Namabele, il y a papa Lutumba Simaro, Awana Isange, et Sika papa Lutumba Simaro, Azalaki Kovanda Pona Kozolabino, information à la source, Bokos a la de cité parce que déjà na quitté Namabele, Bokos a toujours informé l'information, on a la source, Oeza vrai. Tozande ana kacha isangi tozokota na kacha lupangu ya papa Lutumba Simaro ana isangi na lingwala tokozwa ba membre famille moko ba o ba ibaki papa Lutumba Simaro ba to quartier ba opesa ba témoignage na bango na ndenge sangwe komela ki bango na matanga boza toujours connecté bokoza des cités. Nasala magambele ba émission nasala ba théâtre pe to sala na ya Top Vision. Oh, na ndena muna ko yango na muna ko ti. Bongo na yo di ngadi. Nasala mingi lo ka Top Vision. Puis lo pe a site no mo. Mais accueilli de Bakazani n'est prophète. Ambiance comme ça. Quand il est dedans. À la star, il faut filmer Nyonso.
Bonjour Coco Nangai. Bonjour. Alors Coco s'est présenté et pas balandion sur la personnalité TV. Toye a déjà et pas papa Lutumba Simaro, Tokuti, Tomoni Ovandi, Oza membre à famille, to Oza Yaya, Toza Kaka Muta quartier. Te, naza tata mwasi na ye. Ok. Tata na ye ya na biso liboso. Ngani mwana nsuka na tata mwasi na ye. Ok, Tomoni tata mwasi ya papa Lutumba Simaro, ye en personne. Tata mwasi ko pesa biso kombo na yo. Kombo na nga Makengo Clémentine. Pardon? Makengo Clémentine. Tata mwasi kombo na Makengo Clémentine. Papa tata mwasi na likambo ekomeli biso oyo artiste muneno o ayebani monde entier partout dans le monde musique na ye et sepelisa mokili mobimba e binisa bana mikepe mikolo toki sango ke papa kufi e loko ni rolo ba na bato nyonso bazolanda la personne. Papa eza pasi. Pwa ye muta simba kabiso. Lokola kena baby. Ezalaka na vandi 2 mois 3 mois komona chauffeur ye keno tala tata mwasi. Yele mwa pondu mwa manene sikoyo na bebe na nga papa mama. Na yoko yango na lelo posa kolia ezate. Ndikaje kola nzambe eza nzela tika kaka kena na kimia apema pe na kimia. Biso pe ateki tozela na kimia. Tata mwasi, est-ce qu'avant papa Lutumba akende na poto na hôpital au monaki Yasuka? Yasuka tokutanaki kasi tosalanga pepe 2 mois nde simango na yokine ake poto. Tosololaka pe na ye. Oko beta lisolo o bosolaki na ye po eza lokola mwa souvenir o etikali parce que papa Lutumba za lisusu te. Te lisolo tosololaki na ye mwana batamboka bayaki. Bayaki kozwa mbongo moko apesaki bango. Kasi lisolo asuka yango wana te. Siko lera azwi mbongo bake bakaboli bale. Lere bale iye lisusu aye lisusu. Mutamboka aye kubenganga simara babenga na yawa ayebisinga tata mwasi tuna na mwana na bino eske mbongo na peseke kokite ngape na zaliawa na kobela. Bonjour maman. Bonjour. Alors Coco s'est présenté dans l'Indian sur la personnalité TV Bazolanda biso partout dans le monde, baye bayo zanani nakati ya famille ya papa Lutumba Simaro. Naza leki na ye. Leki na ye propre hein. Bon, leki na ye propre parce que tata na ye na mama na nga baza ya na leki. Naza leki na ye. Et moi mwasi na bango. émotion na ezalaki ni ntango oyokaki sango liwa papa Lutumba Simaro? Eza pasi moya koloba kutu eza te parce que tozalaki panike biso na ntongo wana donc lokola trouble ntango nayokaki yango makila nzoto eningani na ndima ekute na ndako kasa neti lokute internet ndenge esalamaka mbala liboso tokasi kaka bo melai toyei koverifie na bandeko ya poto nde baye koconfirme en tout cas epesaki biso pasi mpenza moya koexplike kutu eza te. Dernière fois mon papa Lutumba Simaro ezalaki quand? Bon avant akende poto abengaki biso abi naza besoin ya mama aya na baleki ya basi mibale nde bayaki toye tovai na salon na ye tobandi kosolola makambo ezalaki kaka ya famille esili ntango mpe tosisi kosolola bana mpena kobela parce que le temps alongo ya place azalaki akoma ti place biso ezalaki donc azotambola donc malembe lokola mwana moke nde aye kokoma place na salon na ye tovandi nde tobandi kosolola la tosisi nde ntango toni tokenda bio te Chantal bokende te tokanga foto nga bafoto so ya nini bio te tokanga foto eske bozala na foto tokanganga na bilonga bite tozalaka na bafoto na lobi te il faut bozala pe na foto pe bokangi nanga nde toyei kokanga bafoto wana biso nyonso na ndenge toyei kokende na nsima nango mpe toyoka mpe ya kipoto toyebai kaka kozonga ndenge azongaka me na ndenge nzambe aye kozwa ya kufi. Ok, merci. Wana botolanda témoignage yandeko ya papa Lutumba Simaro toleki isusu toza continuer kaka toza continuer kotuna ba question toza kotambola kaka. Bonjour maman. Bonjour. On s'est présenté na balandi nyonso bazolanda la personnalité TV biskanso balandi biso on s'est présenté ngakoma nga mama Kinsala Angélique
leki ya Simaro tata na ye na mama na nga baza tata oyo aboti tata na ye na mama aboti mama na ngai mama moko tata moko Simaro aza nde ya na ngai akobenga mama na nga tata mwasi sango oyo papa Lutumba ndatiki biso ere ekomaki na famille boyokaki ndenge nini? En tout cas pendant les sango na ekomaki na ndimaki yango te mpona ntongo nake église le na ye nayoki oyo te babengi na pare babi ya Simaro akufinga bite nakondima te ya Simaro aza artiste monene soki akufi sango ekopanzana pas même 5 minutes leki ya mwasi bokuti oswane sikoyo aye kobenga confirme ke ya Simaro akufi en tout cas esalaki mpasi mpo baoba ya monene akwei kaka bo en tout cas eza mpasi nakokaki te mpenza kaka kokanga motema ti mpo biso oza njili nakutaki njili na nde nayaki banda lobi na nde omoni nga navandi na kati na sikoyo. Est-ce qu'ava papa Lutumba Simaro a voyagé okutanaki to bosolaki na téléphone? En tout cas yaya mpenza na kanti na nga tokosala ata ba 4-5 mois tokutani na yaya te mais nde mama lokola aza na Belgique oyo kaka nakuti otala mama oyoka te ya Simaro azalaki awa beleka aza na États-Unis oyoka yaya abengaki nga tosololaki mais na nga en tout cas na yaya tosali ba 4-5 mois tokutani te. Bon souvenir ni yango oza nango ya papa Simaro? En tout cas mpo na ngai eza mpasi kozangisa moto ya monene boye nde esengo eza place nyonso na kozala soki nayoki banzembo na ye nakotikala kobosana ata mokolo moko te ekosala mpasi mpo nazomona ndenge abetaka gidare na ye ekosala mpasi ke ndenge akendeka na kimia pema na kimia me tokobosana ata mokolo moko te mpo makambo oyo atiki ya monene ti biso tokokufa tokotika kobosana ete mpo tokomona kaka place nio tokozala na babar na bawapi tondo yokaka kaka ye en tout cas mwaye tobosana eza te me nzambe kaka azwa molimo na ye apema na kimia. Merci maman wana tozwa maloba petite heure ya papa Lutumba Simaro tozo continuer kaka boza toujours connecté na personnalité TV boza décité. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour. Okoko s'est présenté na balandi nyonso bazolanda la personnalité TV kombo na eza nani oza nani na famille ya papa Lutumba Simaro? Kombo na nga Cédric naza mwana na kati ya famille ya papa Lutumba qui est artiste et comédien qui ça c'est yebi monde entier yebi. C'est ça. Dernière fois au mon papa Lutumba Simaro ko pesa biso témoignage bokabona ndenge nini to avant voyager à Kendepoto. Bon, papa kendaki na maladie, azaki déjà malade avant kende biso nyoso toyaki to visiter papa ndenge zaka to voyager donc un traitement na poto. Si ninga kendaki te souhaiter kaka ba bonne chance pour parce que azaki déjà malade. Nati ndenge sangwe ke papa kufi déjà donc autre mais c'est soute za liwa. Liwa tango yaka ke la karaté mais papa alobaki ndenga keboye soki nzamba sungi akozonga mais to tika kaka nyonso na maboko nzambe. C'est ça tindenga kendaki donc tindenge pe komi ke sangwa liwa papa kufi na poto akufaki na 5 heures. Sango yaki awa na tongo ba ser na mikili babengaki ke papa za susute vraiment donc isaki biso pasi tisiko tozaka na mawa mais tuibi ke nyoso totika kana maboko nzambe koleka na oka toujours nyoso totika kana maboko nzambe koleka ka toujours artiste okoko pesa biso tant sangwane komela kibino na matoyibo ezaki ndenge ni bo se sentaki bon sangwali watango yaka et puis ça va ba tension surtout ba tumsusu bazana ba batana kati ya famille ba kokara koyoka sangwali wate donc même biso nyo ça qui biso émotion to perdre moto munene na kati ya famille waza déjà monument na Congo en plus dans le monde partout dans le monde aza déjà reconnu quoi donc ti sangweya qui donc ça qui vena passe ici siko to zaka na passe na mutema po le deuxième jour ya liwa papa vraiment voilà donc tozaka na mawa na famille tozokabola mawa monde entier ezaka biso te po parce que aza artiste akufa mais ba art na ezali ba œuvre na ezali donc tozaka toujours na matanga famille eza na kati bato bazoya chaque jour toza awa eza résidence ya papa chaque jour tozovandaka awa chaque soir bato tu bazozala matanga eza awa na famille quoi ouais. Mais attendant bazo tracer ba programme bazo bongisa makambu ministre yaki awa
ministre aki lobi awa bango nde bayebi nde baozwa na bango na maboko quoi parce que azala mutu na bango bazalaki na ye pe tini basoutenir ye tini ngai kokufa. Ok, merci. Moi, je vais vous témoignage. Moi, Papa Lutumba Simaro, en plus, pas artiste, toujours continuer car toujours Kabola Mawa, Nelongo na ba oyo baza kolela Bible bitole na ba o baza kolela. On est la personnalité TV a épé kolela elongo na ba o baza kolela Papa Lutumba zaki papa na biso nyonso musique ne c'est pays ça qui biso nyonso. Yango toujours partager mawa elongo na famille biologique pe na famille artistique na ye to bi bon toujours continuer car kozwa ba interview na ba témoignage et pas bato. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman balandi sur la personnalité TV balingi o se présenter parce que to couture na kati anda kwa Papa Lutumba Simaro tengi koyeba ozana ni pona Papa Lutumba Simaro. Naza leki na ya mwasi. Yaza yayanga naza leki. Kombo na nani mama? Mama Caroline Mbaki. Mama Caroline Mbaki toyeko kabola mawelongo na libota oyo bobungisi mutu munene artiste munene wayebani partout dans le monde Papa Lutumba Simaro. Mama Caroline avant Papa Lutumba kende poto pour na traitement au monaki to bosolaki. Avant kende poto to monaki po to zako ya tangu nyoso kotala ye. Tanga zokende poto pe nga nazalaki awa tinde nga zomata na mutuka nazalaki lisoni bosolaki avakende poto nazalaki pena na moya osolola te po azalaki gravement déjà malade awa déjà azalaki gravement malade ndenge akendeki wana lisolo mpenza ezalaki te ntango nga na ye mpo nga navandi quelque part awa ntango na ye nakuti avandi wana nakuti na bato te liboso balobi azolata vandi moke libanda asilisi kolata toyawa alobi tosala prière tosali prière moke nsima nde akemi azalaki grave po azoko kotambola ye moko te basimbi ekosimba nde bamatiaki na mutuka. Siko mama Caroline nde papa akendaki wana boye ezalaki nelikaki papa kozonga siko ntango sango ekomi ke papa akufi esalaki nde ni ntango bokaki sango wana tango ake poto tozobenga tango nyonso nda mosu olekisi jour moko ya mibale obengi toza mpe na bato kuna lokola bana vie bango nyonso baza kuna mwana moko kaka moto azalaka bapetit frère baza kuna tozobenga tozolandela tozolandela kamwa bien azolia kamwa moke azane kamwa bien kaka bongo. On habite au Sangwaliwe Kumaki et ça qui ndengeni. Sangwaliwe tango ye e kamusika biso. Kamusi biso. Okana tongo makasi nde toyoki Sangwaliwa. Mais entre temps na butu bango bato apoto babengaki déjà mwana nga ya mibale bayebisaki ye mwana azozela tongo etana po babengaki 4 heures. Ozela tongo etana po aloba mais tongo tango etani déjà fan moko ya Papa Lutumba zaka na yolo abengi mobali na nga alobi Simaro akufi sikoyo ye mobali na nga alobi akufi te alobi te biso awa na yolo balobi akufi nde ye alobi zela mama akende kotala navandi na basankusu bandi oya na ye nakomi na libenge mwana moko alobi na nga na ye kaka nasali effort ntango na ye nakomi awa nde namoni leki moko quartier azoyamba nga na kolela nde nayebiki akufi. Mama siko message nini okopesa na bafan mpe na bato nyonso balingaka Papa Lutumba bazotala biso na la personnalité TV. Message benze eza te message eza ke Papa Lutumba aza ya kokufa na miniti oyo toza na pasi na motema mwa toloba bien eza te message eza na ngai moto nyonso ndenge tobotamaka suka nango ezalaka kaka liwa Bible elobi na circonstance nyonso tokumisaka kaka ye tozongisaka lokumu epai ya nkolo toza na likambo ya koloba te
tokoki kokondane nzambe te po liwa eza kaka ata tokimaka yango te ata tobangi yango me moye tokima yango eza te tokumisi kaka nzambe ata toregrete na motema me nzambe akokonsole biso. Ok, merci maman Caroline, merci vraiment. Bonjour papa. Bonjour. Okoko s'est présenté na Balandinyo so bazola na la personnalité TV tomonio awa na isangi na lupango ya papa Lutumba Simaro iskaza ki kovanda. Merci ma fille, je m'appelle Saint Makobe. Simaro Lutumba, c'est un frère de l'enfance. On a quatre lingwala, Léoton Saint-Jean. De Messanaki Mingi, ma belle est là aux alatés. Si tu es malade, tu es à tout moment. Si tu es voisin, face à une que voilà, demain, je n'irai pas pour l'Europe. Bon, il fallait que je sois à Brazzaville, il faut ça les gens. Azana makamama bete azaki très social na batu nyonso ko yamba batu tu ala mukola la mwana muke fayamba ngande na liabo lobinde baya ko sinelenga ke yo bete na porte na ndako parce na koma na bumbu na longa lingwala biko sinelenga na ndako ke camarade na yo akufi kuna na yebagite ndana akufi o camarade na yo Simaro akufi zende ngwana bo sava yo kene ngala ya sima. C'est banal lobby. Dans les cacao, on a 22h, na Blaise. Blaise, on peut arroyer cacao. Bon, ma confondateur là-bas, ok, arroyer. C'est-à-dire, tu vas aller bouger, c'est-à-dire, tu as comme un trouble dans mon tour d'habitude. Pour une décision, il y a famille, le gouvernement, on s'en sort, pour que le gouvernement est en charge, pour que il faut battre la parole du peuple, et pas mon société. On est stade de martyrs T. Kaka, parler du peuple. Nous sommes au Zawana. Nous sommes au Koregoya. Tu es bien ni tu es là pendant que yamba Korea, Mutunabiso, Yandagonabiso diso. Tu vois, ça n'est Zawana. Mais tout de ce suit. Moi là tranquille les athées parce que ma canne est belle dans mon tout. Ok papa, mais tout déjà je suis message ni aux opé ça na ba tout nyon so baza blessé bateau baza na douleur ya ko la papa Lutumba Simaro. Bateau nyon surtout bazali nano sika o baza ko ya banso ba yebi psychologie. On a la télévision dengi bo ça wana télévision ba pesa ba numéro ya parcelle. Et là que ça wana baza na bango calme. Tolingi na biso makambo bulu te o bona bote toto mona bato na bayaka to ya makabango na ndenge ya famille na ndenge mabete. Bon, je pense que Papa Lutumba n'est pas une personne à présenter, et donc c'est un monsieur qui a œuvré pendant longtemps dans le monde des arts, et surtout que Batexte Naé, c'est un musicien déjà que en dehors il y a forme né de fois le fond et la forme, il y a zéro méga au sangisa, le fond et la forme. Lorsque je parle par exemple de la forme, il y a une mélodie avec par exemple l'instrument à zéro bêta, et puis quand je parle du fond, il y a un texte naé, donc à zoa après ça texte est belé belé, pas artiste est belé ou tout que donc c'est un grand baoba na monde musical na biso. C'est peut-être ce que je pourrais dire en bref par rapport à Papa Lutumba. Il a œuvré pendant 60 ans hein, dans le monde artistique, donc sur le plan il y a carrière, donc 60 ans de carrière, à Koufina 81 ans, donc en bref je pense que c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est un baoba du milieu musical congolais ou encore du monde musical congolais. Via le baki mokolo kokufa kake Kobe. Mais bisoba lingwa to moniango, j'ai vraiment to moniango. Pour ba TV kaboni katikati biloko ba te baby na ne Papa Lutumba lobaka. Ndalo ba wana akusati. Mokolo ngala kokufa kake Kobe. Il s'agit malobalanga mais en tout cas l'endémie vraiment
po tomoni mbula tomoni na kake lelo tobongisa ba TV na biso na ba palais na ndenge ezalaka soko moboya Papa Lutumba soko miboyi na génération ya bakoko nao wapi na père na biso lingwala c'est-à-dire toleli na ndenge moko boye ya bien comprendre yebi na père na biso lingwala papa mutako sote viona azaki moto yo apesa liloba ekolo loba c'est-à-dire o ayebi o ayebi na été azwa Papa Lutumba te nga beti masola Papa Wemba te na beti yoka na ko beti masola ya Papa Wemba te Papa Wemba ave na biso ya Kishasa na beti ave ya nga lingwala okopo nga ko memangana na saje ya Papa Wemba te nga la ko na saje ya papa o la kisa batu muziki boki kana gam na ye soso boyi na yo ye Papa Lutumba en tout cas na ebite soki okonde manani oyo akolinga okopona wana pe tout baba ndeko na biso me bwebake balangwe boye po Papa Lutumba susi to pasi na bango ezaka mpona Papa Lutumba okopona me na biso ke nga langwe te nana ma Papa Lutumba kulangwa bana banda to yelo bakatso nga mtakuti te mena zoke oyo papa ebisa bi mokolo na kokufa kake ekobeta. Merci beaucoup. Ok, on a sengi merci na batunyo so bazaki connecté na la personnalité TV oyo bolandi ndenge batu bazako la Papa Lutumba simaro na lingwala na isangi bozalaki ebele ya kolanda biso partout boza dans le monde na sengi no merci na sengi merci na MBC bazabakana kuna à Londres bambote ebele na sengi so merci na bayenga le basketteur de l'X Christian Mafuta babi yo nde bangote Mama Doris na benga ka fumu na gaz babi masola ba boss ne makam babi on so à Londres so akoti masola ba boss te c'est que avant d'aller à London te en tout cas na bossa inter René Makondela ba René mote place aux ali honorable ba Djogo mambote belé na sengi merci sous na bossa inter na Madolutu mama social Madolutu place aux a bambote belé Jiliwata bambote belé nazo continuer toujours couper ça merci na chouchou luzolo biscan soza babi bola mweza toujours na yo bambote belé zo continuer kaka na bossa internet États-Unis na moni papi teke so oza toujours connecté na personnalité TV okolanda ndenge déroulement matanga Papa Lutumba du début à la fin ndenge les cabo zapete boza toujours connecté à travers humble servante bino de Lia Kambi bokoza décidé na 5 merci tout le monde dans le prochain numéro.